Shalom, shalom, bandeko na ngai na méditation na biso ya poko ya lelo poto kota na partage tokobondela. Merci Seigneur Jésus-Christ, to pambolo to komisio to netoli kombo na yo. Tika ete na partage ya poko ya lelo e pambolama. Pambola pe ba oyo baza koyoka. Oyo nyoso bokese to bebisi na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle. Papa, nous t'élevons parce que tu es le seul Dieu qui est digne d'être loué et d'être adoré. Amen. Shalom, shalom, bandeko na nga na méditation na biso na poko na lelo poto kota na partage ndeka to lobaka foko kota kana kati ya Facebook na ngai o ezali na kombo ya IP Mabaraka ou soit to koti na kati ya chaîne na ngai ya YouTube o ezali na kombo ya Easy Label espace Baraka pona kotala ba cassette précédente poto bandaki Apocalypse banana chapitre 1 siko toza ko chite to komi pembeni ya suka bandeko na ngai soki oyoki ba cassette précédente to koma likolo moko pe to kokumisa nzambe sans plus tarder ndeka na ba internet epesa biso temps mingi te to bandi na place to suka ki na Apocalypse 17 verset 17. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Bible Belipso, car Dieu a mis dans leur cœur des équités sans dessein, une même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Bande konanga awana 17 bamina biso Nzambe apesaki bango motema ya kotosa ba dessin bango nyoso bazalaki na dessin moko et apesaki bapesaki royauté na bête mutakoma iko diriger pona ete ezalaki liloba na Nzambe e bongaki ete ekokisama tokomi na 18 balobi la femme que tu as vue moi si oyo monaki c'est la grande ville qui a le royauté sur le roi de la terre. Balobi moi si oyo monaki ezali la grande ville, ezali ville oya munene oyo ya royauté ya roi ya terre. Donc ville oyo epesamelaki na roi ya mokili oyo. Na chapitre 18, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et de la terre fit éclairer de sa gloire. Alobi, na monaki, après sikoyo, naeko mona ange moko, autaki likolo, azalaki na autorité makasi, et mabele banaki kongenga, na lokumu na ye. Na Apocalypse 18, poto quotidien na chapitre 18, verset 2, balobi, il cria d'une voix forte, abani ko gang na mongongo makasi, disant, alobi, elle est tombée à Kouéi, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, a commis et fan de l'eau na ba démons. Un repère de tous les esprits impurs a commis référence to elakiselo ya milimo nyonso ya mbindo, un repère de tous oiseaux impurs et odieux. Donc a commis penzande soki ozo luka place ya milimo mbindo ezali nde yango wana ville wana bazobenga Babylone la grande, yango wana bande kunanga ana kobeta sete. Soki to la ville wana ya lelo tozo mona ba chrétien oyo ya lelo po Satan pe azalaka ange likolo, azalaka ange oyo banayi kosalela Nzambe likolo ya kozanga botosi nde Nzambe a précipitaki ye na baninga na ye ba ange musu bazalaki kuna ba ange déchu oyo bayeba kotosa lo ba Nzambe te bande konanga yo lelo lobi yo mosali na Nzambe to ki nzembo a otuti tolo yo mwana na Nzambe yebaka Satan pe asalelaka Nzambe likolo ba précipitaki likolo kozanga botosi yango wana lelo bazoloba akomi habitation ya démon, akomi référence ya milimo ya empire.
elingi koloba nini akomi référence habitation ya ba démon. Donc soki batali babika ba démon bangoyo ndeko nanga yo pe tamboli na yo aussi okweya. Soki lelo bazotanga ba faux pasteur kuto zaka no faux pasteur te. Soki lelo bazotanga ba faux pasteur référence ekomaka yo. Pasteur wana pasteur Kingandi pasteur wana kutoka mwande batu bayaka. Pasteur wana asenta fiboy abotana fiboy abimaka na mutu boy. Pasteur wana do magina yo ekoma komona naka à l'œil nu. Donc okoma référence okoma habitation ya ba démon. Milimo nyonso ya mbindo griffe bimate fo ba mona pasteur wana na griffe wana. Donc soki batali référence de koma kutu so batali ba musicien mokili ndenge bazaka na podium na bango ndenge kutu tongo yo telemaka na chair ndenge ba mona yo. Donc okeseni na bango te awangai te. Surtout dans verset 2, balobi, il a crié d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons. Habitation, a commis habitation ya ba démons. Elle est devenue. So babi mutu, elle est devenue, c'est que liboso, ville wana ezaki na mbindote. So babi mutu a commis, c'est que liboso ezaki lo lenge na ete. Ndeko na ngai. Partage le pour condamner te ndeko yebisa lo lenge oyo komi ko tambola eza lo lenge onzamba lingite yo lobi ke nouvelle génération wana ezaki ba pasteur akala wana ba mate akala o ezalaki mutu fa tambola lokola mo santu non balobi yo somona nzete ya mabe ebota fuyi ya kitoko babi nzete kaka ya malamu ndeko bota mbuma malamu tokoyeba nzete ya malamu na bambuma nango. So bambumeza kitoko komona pe nzete za en bonne santé. Pasteur, luki na yo nanu elateli na yo. Elakisa akutu te koza pasteur. Mama mokambi, mama prophétesse. Kozala na yo emonisaka kutu te na quartier koza mwana nzambe. Emonisa kutu yo nde oza na soko pesi mutu prophétie mutu kutandima asusu te. Bato bandimaka kaka o bazali aveuglé. Na makambo yo salaka ya mabe balobi akoma habitation ya démon. Référence, repère. Ndeko nanga chantre soko zo beta miziki batu bakoma nde référence nzembo yo na mokili musicien tel a beta kango rythme yango wana solo yango wana kawa zo beta yo komande référence ya ba musicien mokili. Alléluia. Parole alléluia pour condamner ote yende pour ceux qui yoki Bible biso que yoki liloba na ko comme ça no motema no makasité. Alors parole alléluia est condamné ote yende pour na kolongolo na kati na mabe. Ser nanga yo za mwasi alibala. Mais yo koma na yo référence ya basi ya ndumba. Soku batabi mobali wana mawe ta mwasi akenda kozwa. Soki batali bizaleli na yo soki batu bazoleka bakomona ovandi na bar mwasi ya libala okoma référence ba muziki kutozangaka te na ba YouTube koleka ozolobelela pe ba muziki do ozata na dika o babaka mwasi ya libala ba mama o babali bango nde ba edikaka mas yo o edika mas atani loko moko to koleka na YouTube okomi ko finga okomi kolobela makambo ya muziki. Mama nangai aussi longtemps batu musu baza na église baza kolela libala yo zui grâce oyo nzambe penza sunga yo omeka kobima na babiloko wana ko sala nzoto na ote bomo inote koma référence to repère ya ba démon et koma bazo pesa net intel Kingandi ye penza alata akalo kwa ba danseuse ngo ya nani ba danseuse profane. Ndeko nangai nzambe penza asunga yo papa ozui grâce babi celui qui trouve une femme trouve le bonheur ozwa mwasi moko ya malamu na ndako na libala yo komisa yuma obiya eba makambo te ndenga banganga yeso kuna boya ozwa mobile netinga non ya azobanga nzambe ozwi mwasi ya malamu azolambela yo mibali mususu kutu yeso ka Alexandre moko mwasi 15
soki awuti musala mosabi yo moko tourner ce monde na okuna ba omona pasi yo leki bango na nini lelo yo soki nzambe asali oyali kosala papa sunga tala mwasi mobali nazaki na makambo mabe mobali nazaki makambo mabe na bana motema mabe makambo mabe konyokola basi azaki motema mabe sor na ye ezalaki ndenge nini papa bongola motema nzamba apesa mwasi kitoko famille kitoko bana kitoko metande okende osisa mbongo na bar o préféré na yo kende kolia mbongo na ona basi oyo ya libanda nzambe penza sunga yo koyoka liloba oyo koyokisa motema na yo kokomisa motema na yo libanga te yo pe jeune garçon jeune fille yo kutokutani na ba parents ba misusu ba parents na bango baza ba orphelin bana misusu po afuta ta classe bango baza kutu bana kutu wana misusu baza ba orphelin azo ye batata ke no vande pa nani noko aboyi mama leki aboyi tata mwasi aboyi azo zanga ta place akolala mais azo parvenir ko teka ta nguba na eko kende classe e bongo yo elenge mwasi mobali oza ko préférer ngai na kosa mama na papa ke mbonga silabisi ya minerva le mati pona ke nanga bar na ke no mela babi elenge sepela na bolenge na yo mais yeba ki mokeli na yo azali un jour okotelema na esambiselo ezate poza elenge okosambisa mate okosambisama alléluia alors bongola motema toza ko continuer awa na Apocalypse tokiti na chapitre 3 Bible bamso parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que le roi de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que le méchant de la terre se sont enrichis par sa puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces flots. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Versez-lui au double autant elle se glorifie et plongée dans le luxe. Autant donner lui des tourments et des deuils, parce qu'elle a dit à son cœur: je suis assise en reine, je ne puis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, à un même jour de ces flots arriveront la mort, le deuil, la famine. Elle consumera par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui la juge. Balobi yango wana moto alolenge andenge wana baza ko tuta pe tolo batalolenge andenge wana ba pasteur alolenge andenge wana ba frère na ba sœur alolenge andenge wana basi ya mabala bilenge alolenge andenge wana ba chantre ba protocole alolenge andenge wana baza pe ko tuta tolo ngai nga komi na de église nazana 500 membres bandimi mabonza par-ci par-là ngana sina sali kisi na ngana sina botolie mobali na boti bana mibale ngai kutu ndezana na sina sali kutu kisi na ngana sina botolie mwasi ta kutu na boti si mwasi wana bana 5 ndeko na nga dondwa balobi parce que yo dondwa ki wana ezangaite parce que yo dondwa ki obeta kitolo na mabe na mwasi kitoko bonde na fingi na mobali kitoko mwasi wana nde na tindiki ndeko nanga balobi esambiselo nzambe ko juger yo balobi famine makambo nyonso ba facture ekoyela yo bako bimiso na ndako bako boya yo na libala bako donc nzambe balobi lokola yo ozoko beta tolo olo se repentir ngai te tala sor na yo ndeko kima sor wana nzambe ko pambolo soko yoki lilobo ko komisa motema no makasi te ko komisa motema na makasi te changer ndeko nanga yo muto ko mela masanga ndenge olingi okolangwa ndenge olingi ndeko nanga keba yaka lelo bange sambiselo nzamba pambola biso to kutani lisusu.